Mokili makambu ya tambola na mokili omona makambu yango tomonaka okomona mutu mususu mwasi mususu azali na mbongo ebele ye mbongo na ye asupporta kaka famille na bango bandeko na ya bandeko na ye bana ya bandeko na ye moko abotaka te pour nini o amela milangi asala boye. Qu'est-ce qui s'est passé? Mususu komona ye abotaka na ye bana mais pona so mbongo difficulté ya kosakana te nzoka ezalaka makambu spirituel trobini sote me misusu landa exemple to liso to kobetela o ndeko apesi ekopeneyo ekotali sao makambu ebele le kaka na vie ya bato ndeko mwasi oyo bayebisaki apona entre bébé na mbongo ye balakisi ye koto balengo do baliasi ya mbongo bomengo ya marke na marke koto bateli ye mwana ye pona nini kasi ndeko mwasi oyo aponaki na ye bebe tango aponi bebe makambo nini ekomelaki ye yango histoire tokobeta lelo awa ya zala attentif olanda yango malamu. Les Africains doivent cesser de dire repose en paix. Pour nini soki muto akufi balobaka repose en paix. Voyez comment on a dit que wana batu ba créer makambo wana phrase wana repose en paix ezali mindele bazali ko biso. Quand vous dites à nos ancêtres to muto akufi repose en paix, cela veut dire que vous n'avez plus besoin pour na muto wana aya la secours na bino. Or les morts ne sont pas morts. La preuve en est que pour nini bango moko ba mindele balobakanini to sala invocation de saint ba benga ka ba santu no bango ba kende bango ba kufate kaka e comme na biso ba tout monde balobaka non ba faire réciter biso que les morts ne sont pas morts. Il faut jamais dire ça. Les morts ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas se reposer en paix parce que chaque fois bayaka na secours na biso ngam na lobi yangote papa o un doyen africain muto expliquer yango landa. Les Africains doivent cesser de dire que son âme repose en paix. C'est quoi la litanie des saints? Tu as déjà entendu ça, non? Bien entendu. Hein? Puisque les morts sont morts. Vous les appelez pourquoi? C'est très important. Les Africains doivent cesser de dire que son âme repose en paix. On doit cesser de dire cela parce que c'est une aberration. Quand je parle de... Si mon papa repose en paix, il n'a plus rien à faire. Tu comprends? Et on nous a mis ça dans la tête, qui repose en paix. Pourquoi? Mais on doit dire qu'ils continuent à être des travailleurs. Toti kaka na domaine wana tokende na domaine ya éducation ndeko oyo un penseur africain alobi est-ce que bomoni te ke ba école en particulier to généralement ba université ezali formation oyo ba komisaka ba africain esclave ya vie na ndenge nindi bakokanga mutu abandi école primaire secondaire université azui ta na yebo bimba jeunesse na yeta kibukolo ya kokenda kelasi na suka nango chômeur azongeli à zéro sous na ndenge ba parents na bango et pour étudier qu'est-ce que cet homme là étudie en réalité atanga ka makambu ya Afrique te atanga ka makambu oyo batu mususu ba concevoir ba tena mitu ya batu ke eloko boyezali boye eloko boyezali boye ezali pour avantage na bango pour avantage ya En Afrique, l'école et les universités sont des véritables camps d'endoctrinement où on essaye de produire des esclaves. Et oui, mes chers amis, depuis lors, de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire et avec au couronnement l'université, ce qu'on essaye de faire de vous, c'est de véritables nègres de maison. Pendant que les autres ont conduit leur système éducatif dans l'optique de questionner leur environnement et de le transformer, en Afrique, on nous apprend à imiter les autres. Ba papa balinga ba sous mama ba deuxième bureau ba makango par-ci par-là tout ça la attention tala sika bolika ekoyi ya mama manda ku ba grand-père teme yango komona papa bakanga esika papa soka kei et pas ya mama moko songolo asala ka 2 jours 3 jours tala makambo bali ko ya tala illustration ndeko mwasi oyo azui sous-vêtement na ye alongoli sous-vêtement ye abali ko sala ngo tami lokola ki yungulu akamula kabongo biloko kolaka wana nini
na cadre nini pona sala nini nani apesa qui système wana magie wana uti wapi tangu papa ko le bloc wana akangami somo ya ba pratique ya boy to bani ko l'action pour la plaisir te mais pona epeniyo yango ba mama ya liboso ba mama ba grand-père te mais lo sambo ka ndeko sunga mno sinote mawa mingi ndeko oyo aleli. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vraiment les gars. Oh, je m'en vais manger chez la Goula, elle a préparé. C'est comme ça qu'on nous prend souvent, on nous met dans les mamites. Après, tu ne comprends plus comment ça se passe à la maison. Cette affaire d'infidélité là, voilà, où on nous piège souvent. Qu'est-ce qu'un caleçon peut faire pour t'amuser les pattes? mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko mpo na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo mpo bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba mpo musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo
baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya monene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci à Michael Josh qui continue à nous faire confiance. Merci à Josh, sponsor officiel et à chaîne Oyo. Merci Peli Soussou na Genesis Hotel. Moko ya partenaire na biso ceux qui Kinshasa Olingi Olala Kitoko yebango pensé ça la réservation na Genesis Hotel Ozala Kabongo na avenue Kandakanda numéro 8 na commune ya Kasavubu. Est-ce que komi c'est que bien ya mboto beta lisolo oya pasi to fungolo esprit to penio po ezali émission éveil à conscience tikato profiter na moment oyo poto souhaiter un très joyeux anniversaire na molandi monene ya radio lokoye télévision depuis Belgique maman Emilienne Mboma ya papa Richard Watuzola c'est ton jour d'anniversaire alors joyeux anniversaire à toi maman Emilienne Mboma lia mela un peu de verre pour la santé. Hein. Ce que je me l'ai moi, secret, moi, verre ya maï. Papa, Richard, pensa maman Emilienne Mboma, verre ya maï, to verre ya sucré, amela. Télé, moi, fait, Kabela, maman, mais Emilienne Mboma, moi, fololo, sommelé, fololo, pour épaissir kitoko. Voilà, c'est les jours anniversaire, naïe. Tala, maman, bonzenga, nana benga kaye. La femme forte, moi Sinzambe, maman Emilienne Mboma, la femme forte, vous comprendre, en Belgique, les lots donc au nom de toute l'équipe de la radio Lokoye Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire, maman Emilienne Mboma, ya papa Richard Watu Zola. Est-ce que Boyoki, bana Belgique, vous souhaitez maman Emilienne Mboma, joyeux anniversaire, naïe. Voilà. Il y a un penseur, un doyen africain, après ma recherche, pour les Africains n'ont plus peur. Il y a un Occident, il y a un décidé, tout au papa, que son âme repose en paix. Âme est reposée en paix. Okundi ancêtre nabino, papa nabino, maman nabino, oh bazali banzambe assez. Comment koloba que son âme repose en paix. Ce qui robi son âme repose en paix, cela veut dire que vous n'avez plus besoin. Il y a papa nabino, ton maman nabino, ton décorayo, ayakara aide. Balabaka aide, musto mona ya muto leksa awa batu ebele, o ba kufa ba ya ko sunga batu ba na vivant. Tu le est-ce que vous voyez, il y a un monde après la mort, il y a une vie. Monde monsieur Zakuna. Est-ce que Bakufa est solo, to Bakufa kate. Batu ya Biblia, Batu oh il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Mais tout le monde a vivant, mort ou azongaka. Pour la kusunga. Moudraki la difficulté, difficulté juillet pour sakanate. Au monde a aller la cimetière à maman, aller la cimetière à papa. Solution mon ami. Solution et mon ami. Par exemple, on a limité salon, on a quartier salon, on a limité voilà na Kinshasa. Papa wala salaka na mbongo ebele ba mituka ba mapangu tangu akufika kaboye kaka neza laka famille ya papa ba botoli bloko nyonso to ba mituka ba ndaku mama komi malheureuse na bana
veuve malheureuse na bana et pesi mutu ko soit mama wana kenda kolela na cimetière ya mobali na ye 2 mois za ke belé amona kaka ba seme ki na ye ba e kozongsa ba mituka ba mikanda ndako koso ba songeli vina bango. Alors ceux qui doivent qui reposent en paix on ne sait pas. On les a dit réflexion oyo to sengi na on di mango mbangu te mais réfléchir ndenge makamu papa oyo un doyen africain ali ko expliquer est-ce que il a raison toi il a tort landai. Les Africains doivent cesser de dire que son âme repose en paix. C'est quoi la litanie des saints? Tu as déjà entendu ça, non? Bien entendu. Hein? Puisque les morts sont morts. Vous les appelez pourquoi? C'est très important. Les Africains doivent cesser de dire que son âme repose en paix. On doit cesser de dire cela. Parce que c'est une aberration. Quand je parle de... Si mon papa repose en paix, il n'a plus rien à faire. Tu comprends? Et on nous a mis ça dans la tête, qui repose en paix. Pourquoi? Mais on doit dire qu'ils continuent à être des travailleurs. Tu comprends? Puisqu'on suppose qu'ils ont souffert sur cette terre. Non, ils ont... Ceux qui se fatiguent, ceux qui vieillissent, c'est le corps. D'accord. L'âme, ce sont les énergies qui ne se fatiguent jamais. Non, et qui sont éternelles. Le Créateur, donnez-lui le nom que vous voulez, a voulu ainsi. Parce que si les corps étaient éternels, le monde serait fini depuis. C'est-à-dire qu'il y aurait 100 milliards d'hommes. On allait rester comment? Les uns sur les autres. Il faut que les hommes meurent. Mais l'énergie ne meurt pas. Encore un autre penseur africain, cette fois-ci un jeune philosophe, un jeune chercheur à Tali. Mais, mesdames et messieurs, chers africains, vous ne voyez pas que l'école, en général, particulièrement l'université, est une formation pour faire devenir nous, Africains, esclaves. Au monde en Afrique, à Tangi, école primaire, ce qui est bien quand même pour la formation de base, école secondaire à Tangi, dans l'université, c'est des spécialités, sauf que si les soirs, vie et belé au monde, bazongi les sous donc il a perdu toute sa vie. Banda botami, ti a aussi 30, 40, 50 ans, surtout là, il y a aucune école. Au lieu à ça, la coopération, nous a gagné vie, mais à se décider à quoi il y a bon étude. Na souka nango à quoi il va te belé bari na kawana. Et puis batanga kanini. Voilà c'est ma kabo on va à chaque fois. Bazo kotanga penser. Bazo kotanga penser ya batu mususu. Baotanga penser ya batu o ba kotela mutu. Baotanga batu ba Socrate. René Descartes, Nande Conso, Jeanne d'Arc. Au moment où on a nos pionniers, les leaders africains qu'on peut étudier, Simon Kimbangu, Nelson Mandela, Lumumba, Kwame Nkrumah, Za Ebele, Thomas Sankara, Za Ebele. Bazolo tu es brillant, osa excellent. Si tu arrives à répéter exactement, oyo bango ba kote na mitu, o ba koma na mabuku. Ce que me contredit bango yo zali maelete. Mais quand tu répètes exactement, oyo bango lobi, tu es intelligent. Est-ce que c'est logique? Chers Africains, réveillez-vous, c'est le temps. Landa réflexion ndeko oyo, pour comprendre. Suivez. À quoi sert l'école et l'université en Afrique? Si on veut être gentil, on va dire à rien. Mais comme à Mansa, nous n'avons pas pour ambition d'être gentils, nous allons dire qu'en réalité, depuis des décennies, en Afrique, l'école et les universités sont des véritables camps d'endoctrinement, où on essaye de produire des esclaves. Et oui, mes chers amis, depuis lors, de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire et avec pour couronnement l'université, ce qu'on essaye de faire de vous, c'est de véritables nègres de maison. Pendant que les autres ont conduit leur système éducatif dans l'optique de questionner leur environnement et de le transformer,
En Afrique, on nous apprend à imiter les autres, à réciter ce que les autres font. Et c'est pour cela que dans la plupart de nos États, dans la plupart de nos universités, on estime que vous êtes brillant quand vous pouvez reproduire à la lettre ce que les autres ont produit. Ce n'est pas un fait de hasard que même dans un domaine essentiel comme la philosophie, nos référents viennent d'ailleurs. Nous sommes contents de parler de Hobbes, Emmanuel Kant, Platon, Socrate et j'en passe. La question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que ceux-là savent de l'Afrique? Comment pouvons-nous penser notre modèle de société à l'aune des gens qui ont travaillé pour démontrer que nous ne méritions même pas d'être considérés comme des êtres humains? Il faut soi-même être ignorant ou accepter d'être esclave pour continuer à subir ce genre d'humiliation. Madame, monsieur, vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous savez réciter ce que les autres ont écrit. Chers amis étudiants, vous n'êtes pas plus brillants parce que vous pouvez citer les plus grands auteurs du monde. Nous sommes venus ici ce matin pour vous dire que certains de vos enseignants, à défaut de vous mentir, vous travestissent. Ils font de vous ce que vous ne devez plus accepter d'être, à savoir des esclaves. Ce n'est pas un fait du hasard si dans nos habitudes de consommation, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de penser et même dans notre façon de manger, nous singeons les autres. L'un des autres éléments palpables, c'est la langue. On nous a fait croire qu'on était analphabète ou illettré parce qu'on ne savait parler ni le français ni l'anglais. Eh bien, nous sommes venus vous dire que vous pouvez être un parfait ignorant alors que vous maîtrisez bien ces langues internationales. Par contre, vous pouvez être un savant en malinké, en soussou ou encore en peul. N'ayons plus peur de qui nous sommes. Yaya makamso le kara mukile pesa ka mutuko soya ko sakala te to mona ka mingi na roba nini moko zela ka faute ya ba mama ya ndaku to zela ka faute ya ba nani to le koso ya ba papa mingi za kana deux positions papa so la mwasi na imoko bavandaka soki mwasi a so kipena mobali na mama ndaku yo so kipena papa convenablement papa okende ko luka libanda te pesa papa biloko akolia servir papa donc papa azala laisse akoluka te okende libanda mingi ba papa akenda libanda okomona mama ya ndaku aje komitika ebo propriété zalité basani ndengo wana bana makelele koso papa mwazi akimia ezalaka te yango bakendaka koluka babatu sulibanda akiko luka su mama sikoyo omona ka mingi papa ça na base be batika na deuxième bureau est-ce que makambu o basala ka bango boyebaka tala exemple oyo to illustré ma vidéo o muke oyo ba tourner yango pona kotalisa makambu oyo basala ka ba papa et puis ba deuxième bureau yango bakangamaka oh non ah yebeda mwasite wana kanga ya ko sakate boya bimeate ya nzoka peut-être maman o ninga sala ju sous-vêtement a komisi yango tami ki yungulu tala ninga zolongola mai azo sukola ba benga onora ni ba spaghetti alongoli sous-vêtement comme si un mot tami, est-ce que azwa que le Coran n'est pas un nani, akena qui pas nani pas l'accès, et ça dit spirituel, to nganga ça c'est que bakamdengwa, to ça la attention, yango ce que vous allez mama yandaku, ya solo taka mobile no prière, taka papa la prière, noté là d'ailleurs là c'est très mauvais, ndeko oyo kutu a expliqué pour alili somo hein. Encore ma deuxième bureau, bako sokola papa makona citron, bako sokola papa makona na maya moto, ma grand prêtre mère azomo na ka lokola boko mandeko, moya sana baka moya so za kilo, o sala attention grand prêtre mère tozonga. Mais bali basala ka bana mikesh noté, bako laisse un biloko o ba yunguli yango na sous-vêtement kuna et puis ce sous-vêtement ngo esa la terre pembete mais ya rouge. Passi hein, ndeko oyo aleli. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vraiment les gars. Oh, je m'en vais manger chez la Goula, elle a préparé. C'est comme ça qu'on nous prend souvent, on nous met dans les mamites.
ya to komettre là lisolo ozali mulaité ezali mukuse na sengi na yo ozala attentif olanda o discerner. Je crois émission elle ezali émission de philosophie hein. Et ça pousser biso to penser musica, to réfléchir et surtout ozala émission ya éveil ya conscience ya to tselanga ba j'aime ko bino bona papa fiston vraiment to taba j'aime ya to tchaka ba j'aime. Tchaba j'aime ozali émission éveil ya conscience to yaka awa ozali équipe nationale et pas yo plutôt kuta la kana ça rameno chaque fois ya lokole beta makaliboko moko te il faut dema boko pour la lokole là très bien. Masolo oto betaka ezalaka to inventaka yango te ezali masolo oyo bino moko bopesaka biso to beta pona kosunga bandeko na communauté sikande kwa kwei yo koya te sikande kwa longaki yo pelonga pona kolamusa kaka esprit éveil ya conscience comprendre yango to baka radio lokole la chaîne de votre référence est-ce qu'okomi Okomi, c'est que bien, voilà. Telanga ba j'aime, partager. Le solo alelo et ko refaire réfléchir yo. Peut-être sungiote, mais ko sunga de komoko songolo. Eskamoko pakala. Ya to mona kayango ezaka fréquent mingi, okomona seruana, seruana na mbonge belé, seruana na mbonge belé. Asunga ka mingi kaka. Bana ya bandeko na ye asunga baleki na ye atinda baleki na ye na poto atinda leki na poto abengisela mwasa leki na poto asala ka misala pona baleki na ye na bana nkasi na ye mais ye moko asala kana mwana te ono asana code ya famille ona sacrifice comme ezala ka nini au juste ezala ka spirituel tout ça ka logique mususu poko bona na lobaki on e bandela ya Yé, abala karaye, asala kala libala me, asala kala mbongo te difficulté pour la mbongo me, asala mabota. Eza nini spirituel to nini. Yoka di solo ya mama oyo. Mama oyo apesi di solo abi, ngai to nazaki mwana muke papa fisto e bandaki na kibo mwana. Tangu na banaye kolala mwa sona na butu, na lali na butu boye. Na ali kolota mingi ngai na wakotela kata mai na rivière. Alors, ceux qui na comme la rivière wana okomona nazomona babimiseli ngai nazomona ba lengo d'or nazomona ba dollar na ba cantine nazomona vie pene luxe ba mituka. Alors, tout autour na ngai wana nazo sentir lokola batu ba na pembeni na ngai na mona bango te wana na ndoto na mona lokola batu na mona bango te. Na koza le segodo mbongo penado na kati danga na jouir na ba richesse wana mbongo loko pamba ba lengo d'or ba diamant pembeni na ngai na batu chaque fois ta ndingo wana oh et ça lamba le belé tina kono niveau na bebisa mama na yebisi mama na biso mama ngasoki na lali ya basi ya mbali soki oloti ndoto omoni yango suspect chaque fois yebisaka ba parents bazali ba nzambe ya se oyo ba orienter yo soki makambo spirituel ba yebi ba pasteur nini ba sana nzambe nini ya solo o ba orienter pona ozo délivrance dans le baga chaque fois soki makambo lekeli yo benga biso to kocha en contact na apôtre Charlie Mubiala oyo akopesa oyo efata patia musika tope na prophète Alijo bakosunga yo na musika yaya est-ce que komi ya mbongo te ya ofele efata kozwa yango po ba témoignage ezali tango ayebisi mama na bango mama abiso vrai abi et ça là un peu moi calé ça là même abi à l'époque ba église ezalaka lenga sikote et puis voilà ata sikoyo ba église comme ebele est-ce que l'église ne se soit semblé la nzambe ya la tango akazaka ono mutu ala charlatan mutu ala asa papa mbikudi ezalaka susute et comme aka l'église tout s'est transformé na makambo église yeba siko église nini yo kendaka est-ce qu'okomi hein c'est que bien maman pesa nengora bete tiens qu'est-ce que passe comme ça maman wana vandité ake kotala ça dit balobaka ake ipa ya féticheur ake ipa ya guérisseur pa ya mutu moko songolo o batalaka a expliquer nganga wana to bengena nganga voyant to prophète to nani à l'époque ba no benga ngomba nganga ba voyant mais sika to ba zo ba comme ba prophète o tala ngai mwana na ngai soko alali amonaka en tout cas il y a à côté na mai na kata mai wana komona azomona ba dollar azomona ba lengo d'or ba diamant et puis amona ka présence ya batu azomona mutu ba sentir présence ya batu baza pa na ye ndeko wana nganga tala bi oui mwana na yo
aza aimé makasi na ba esprit ya mai. Esprit ya mai elingaka mwana na yo makasi yaya mwana na lotaka ndoto nini. Kutune ya liwana esprit ya mai wana bayaka tina ndako na bino bayaka na mwana ba sepelaka na mwana na bino balingai makasi ya solo yebisa mwana asala boye apesi ye ba rituel oya kosala Joa mwana bopesa ye songolo pakala bosala makambo comme ça okomona makambo wana eko disparaître mama pazongi ba condition bapesa ki ye epa ya papa wana tobenga na prophète onganga asali ba condition wana c'est comme si esimba ki kakate papa fiston ba condition de simba ki kakate mwana ça so alali azo continuer à komona ba luxe wana ya kosakana te jour moko boye papa moko na quartier papa ya mikolo wana to ebite papa ngo papa mikolo na quartier soki basana misumi nei to baka l'espérance ki mukolo bamona makambu on ne sait pas parce que na quartier le komaka soki mutu azaka koko Moïse de soki mutu azaka koko asa mukolo bokangie ndokite o ebite la kaza ikanini mukolo msusu mama za ikoleka. Maman est collègue, papa on est à quartier Bengi. Maman, comment tu vas? Maman Mantanga, bon yo, bon. Ah, en tout cas, yo sommes dans ma caméra les catés. Oui, puis que moi nana yo en danger, moi je suis en danger. Moi nana yo moi si l'esprit ya mai elingakai makasi et yaka ko visiter. Papa visto, papa wana yebi makambu wana te, ayebi ndoto wana te, ayebi te tokena papa nganga, pas prophète. Mais c'est makambu, mais papa ya quartier alobel so makambu wana abikutu. L'esprit de mère et yaka chaque fois ko visiter le pont na bino. Ndenge sali ya kutu, ba leki ba kepa na bino. Sala attention na mwana na yo wana. Soki o sali attention te. Soki osali attention te kutu ndenge ba sepelaka na ye ndenge balingaka ye jour suba koya ba yibie omonika mwana abi pas visto to banaye ko fanda pembeni kutu ya mai ya rivière jour suba monaka mwana kote na mai o a se noyer ke wana ba juillet to mwana ko disparaître ndenge mwana kaka po ba sepelaka na ye mingi soki ba juillet te ba ko bebisa mwana omona mwana na vie mutu akokoma inutile kizengi to ndenge musume kuno ba récupérer po ba sepelaka na mwana ya mwasi makasi kutu on dirait azalaka na mwana moko kuna na ba esprit ya mai eza boye mama tanga azongi lisusu epa ya nganga papa wana na esi na l'époque ba église ya makasi te mama ya te isika nya okende tango azongi a expliquer féticheur wana ce qui peut féticher ce qui peut nganga ce qui peut prophète na ebite expliquer makambo wana eza boye pona nini oh non eza mabete yoka eya batu wana bakena pona bango o charlatan o nganga o mbikudi baza batu ya réseau moko nganga webisa ye eza mabe mais nganga yebisa te eza mabete eza malamu soki mwana azo na ndoto ba se pende mwana bazo proposer ba or ba lengo d'or ba diamant biloko ebele ba mbongo ça veut dire que mwana na yo akozala mutu munene eloko nyonso akosala na vie akozwa mbongo akozala likundi ya famille mama zongi ya jongo ndenge wana na butu na ngo wana balali mwana aloti lisusu akoti na mai comme d'habitude mai na ba genou awa donc balengo d'or bimi ba diamant ba or na présence ya batu pembeni na ye cette fois là sikoyo ba elie sikoyo bébé amoni ba présenter bébé kotoyo ba présenter kotoyo ba lengo d'or ba mbongo ba dollar kate koso voix mo rebisie na mbongo oyo na bébé oyo olingi nini ba expliquer kutu ba ebisie boye soki ozwi mbongo oyo do na vie na yo okotikalaka kozwa mwana te okotikalaka kobota te mais okozala na mbongo ya kosakana te okozala likundi ya famille yo muto kosunga famille yo muto kozala na makambo nyonso tolo yo komona ozali mbongo ekosilaka yo à jamais chance wana kasi soki oponi mwana okozala na mwana okobota mais yo pomona mbongo ekozala difficile pona vie na yo oponi nini na kati ya ndoto
Moi, na pas d'autres talibé à raisonner, moi à raisonner. Oh, nambongo ya libela kasi mbongo on na jiango bisengo ya nini sans mwana na kozala seconde nini. Mais atana sana mbongo tsona boti peut-être obali na kobala akozala mbongo akosunga. Ndeko wana apona do fiwana apona na imwana. Tanga zukaka mwana amoni ba moko mai bandi ko kende wa rivière. Mai bandi ko sila mai kauki e keiblo so na limwe aki. Afie lokola DLC a surtout ki boy na pongi. Ayebi si siko mama na bango. Talanga i boy kaka na beteli bino. Mama zuye mbangu bazongia ya bandeko bandinga so bakana ka église. Ba to bakana ka église mama église te mama akimi mbangu kuna pa mbikuri na bango papa Paul. A expliquer papa wala tala mwana moni boye kaka ndenge na expliquer bino. Mengangabi mais bo sali erreur mwana oyo. Il fallait ki opona bambongo wana ba lengo do ba diama ba or ba ramnyo surtout pour la vino za malamu siko nezali ala omona ba esprit de mai oyo ba siliki ya kosarate baza dessus pour ba linga basala na yo mutu munene na vie ayo poni mo nazomona abalobi do yo vie na yo kozala malheureux yo ko banda ko bota kaka mais pono simba mbongo na vie na yo ekozala pasi ya isolo epesinga mutu koso est-ce que yenga ngawana to ba les autres de meilleur bango basali nzambe. Effectivement, ma cambouane les kaki tangu jeune fille à cela qui n'est pas 13 12 ba 12 ba 13 ba 14 apona mwana ye banda apona mwana c'est vrai na kimukolo abala mais azana vie ya difficulté à kosakala te po asimba mbongo ezalaka problème kaka ndenge ba yebisaka ye kaka ndenge ba yebisaka ye et puis singa mutuko soit na meko raisonner na bi maman to pesi numéro ya apôtre Charlie Boubiala basala ba délivrance ce qui reçoit nini to kozonga poto ya ko rappeler ko samedi chute nango ya tala lisolo ya mukuse oyo nga bobela bino pona ko penir esprit otala yango to monaka o mona sere mususu boye yazala kana mbongo ebele azala kana mbongo nyonso to asalaka esimbaka mais asala mwana te. Est-ce que c'est code de famille tonine donc yembongo na ye asungara bandeko na ye bana bandeko na ye koso na ye biko musu atinda na ndaleki na poto atinda baleki na poto azana ba bien belé yemoko mwana te suko na yemo pa kufa yemo pa kufa na ebité. Est-ce que d'après bino ndeko mwasi mwana oyo asalaki choix ya malamu ya kozwa bébé atika na ba lengo do wana ba mbongo wana to saki choix mabe on ne sait pas. Tala lisolo oto bengi to betelio pour la compagnie peut-être yo posa la kawana peut-être ndeko mo songolo be kawana ubenga to pesa numéro ya apôtre Charlie babonde la pona bino noté mawa tala moi lisolo ya muke oyo to bombela kiyo na poko elelo yango ya partager dans le chaque fois ce qui lisolo oyo intéressé oté peut-être et ko intéressé ndeko moko songolo et sika moko pakala. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur à l'émission Oyo, yena assistante na Yewini Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, ozabungi na script mais lelo bazaki au four et au moulin, ala qui la caméra, la lumière, ni surtout, elle a été au four et au moulin. Ni surtout wana sous la coordination, il y a Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordinatrice, il y a chaîne Oyo. Encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio de Collet, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à maman Emilienne Mboma depuis Belgique et à papa Richard Watou Zola. Grand merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Grand merci à Genesis Hotel, le partenaire Nabiso. Grand merci à maman Charlotte Caputo, la bière officielle ya Bananabino. Ya soki ozani lisolo ko pesa ko bomba te ko banga te pesa biso lisolo tindela biso audio to ko beta lisolo kaka ndengo lingi to beta yango. Soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo. Soki pe oboy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionner ndengo. Ya kasi ya ezana masolo mususu esenga ka biso to beta yango desenga ba to bayoka yombo ko ndo pa témoignage ta yote pona soki répercussion ye oyeba ndenge skanini côté mela yomoko. Portez-vous bien, santé de fer à tous, hein? Chap chap et tchara. Kasi ya moto développé à titre aujourd'hui kuna liboso tika tobana boy. Ya sponsor na biso ya sika Michael Josh. Au monde va montrer oyo. Montre à Michael Josh.
marque déposée à moi na mboka c'est-à-dire que ça na babongo aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet yaya au sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai que là c'est ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala mo na mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango wa montre na esa yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezalaka boko na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapatu kaka de botra ba griffe songolo pakala siko oyo Mike George pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moqué ba actionnaire na compagnie au benga Visco. Baby Visco c'est la compagnie au basala ka wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mo na mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, oh super kingal baso bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you bana numéro ya ngwa na bo benga Mike George direct benga Mike George direct soki bo modele kate benga biso na radio lokole télévision deko yo to ko tia en contact na Mike George bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin ko fungula pe boutique ya Mike George pour so que ba mbole bele na Afrique du Sud awa to na mikrim susu okomona kuro ba magasin kaka ya combo alors yo soko lingoza la mutali boso ya ko fungula magasin na combo ya Mike George ya mwana mboka benga Mike George ali wa to pe benga sur radio lokole yaya okoso ba montre okoso ba super wax hollandais okoso ba soulier ya Mike George ba chemise ya bien tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Michokoto combien kutu Michokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh tout ça la ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko mo ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Michokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, pour quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. Totombo la bendele ya mwana mboka. Ba kondi. Bote na biso na Congo, partout. On a ta montre comme nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto otie moi étagère moko te kabloka ya Mike Josh. To supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o toloba kite, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans.
toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa bomoni oya bana basi ndenge mwana azoputsana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango basamuel bachuchu yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobututaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.